Congolais, je suis libre. Nana yebite na Congo Kabila sala crime contre l'humanité. Atindela biso ba ibu. Atindela biso ba tobatumba permanence ba tobakufa na kati. Ce sont des dossiers où ils ont clairement. Oui, il y a des kutu solo bike likambu ya ba preuve, il y a permanence ngana zana ngona ndako na biso. Chez moi à la maison. D'espère mi balé au baboma. Muto ya sala ba crime wana eza monsieur Chadar. Ndo mona ki fatia yebisi bango. Nazalaki na 2018 numéro 20. Chaque muto ko beta 20 à 20 ans. À part 20 ans ya numéro 20, muto na muto ko bakisa likolo 10 ans. Ndozo sala 30 ans. Tant tozo ke na référendum na tozo ke na recensement wana déjà monsieur nazo regretter parce que directeur de cabinet du chef de l'état, ancien directeur azo dirigé na kata prison, tension kitaki abalesi makayabu tension sili. La prison comme na makayabu oui, dans la série ya monsieur Kabila na prison folie à Vungule. Mais na minute na Fati atiema de soit bien l'eau soit bien. Mais à Talitan bayoka ke kamera beli ba memi na ngandazika. Pour ba traiter ye Fati alobi no eza maladité. Na place ma desu wana il faut bolambela ba ona makayabu ekitisa tension. Ndo moni ba komo lia mingi makayabu na prison tension komi okitaba. Voilà mboka to moni ke boko motinda ba ba cravate mingi na prison. Sko ba prisonnier bazaki wana ba na bango wa. Oyebi ke prison ya makala nge kamusinga zalaki ya bakulu no ba peto ben civique ba bando yiba ba téléphone. Mais lelo na kamo un homme en cravate na veste prison makala tikala ya bato français. Kuna so yebi lingala tikala. Donc awa prison ya bato lingala na kanyama kasesi. Wana tikala ya bato français yango moni bureau d'âge ya prison ezali Jamal. Bureau d'âge à prison Jamal. Des postes. Oui, agent de poste. Bureau d'âge Jamal. Na lobby bureau d'âge Jamal. Oh, il y a fongola assemblée plénière. Assemblée plénière ya makala. Bureau d'âge Jamal. Ndo moni sikoyo. Mboso koria panga mese kamere. Awa sikoyo. Directeur du cabinet ya bureau d'âge Willy Bakonga. Fatime tolo bate sembola biloko. Ok, moi na mboka to moni kuna na est depuis ba bango ya mokonzi mboka kilo mokonzi mboka ya teni na ngozole. Na lobaki na bango basalaki na complot. Eloko bolongola ngote bo betango po ba comprendre que mbolo azalaka nyama mayele. Na soit qui appelle moko rapide, basali clic pour tuer le chef de l'état. Oh. Oui, c'est un complot. C'est un ayebisayo. Massacre ya este bandal musée Laurent Kufatika yango. Kabila ya mwana ye kombi e belé lisusu ko ya lisusu. Mais na pouvoir en Fatigue ça m'étonne. Et puis Ekamusinga bozo ko interpeller chef de l'état qui est en front. Ah papa, même en Amérique, même en France, même dans pays mususu Afrique, un président de la République a quitté na ye capitale, a que ne revendre dans front. Quelle carte? Ndo moni ba kenda ko financer ba mbongo, tina ba salle de classe, tina ba professeur, tina ba métier, ba bimisi ba na école union surtout. Tala na kati ya ba na classe, ba ADF na kati. C'est là na loba. C'est un complot oh yezala ki même na autorité ya Est. Surtout Beli ya Est, Beni, Butembo, Miniembo, Bukavu, Uvira. Surtout autorité ya Est, nazo loba très bien. Surtout les honorables ya Est. Baza corrompu na masolo wana, même des généraux. Même les militaires, il y a biso ba Congolais ba faire des moussous. Baza compli na masolo wana. Yango moni ba financer ki ba mbongo seulement pour tuer le chef de l'état. Quand Kabila a quitté Katanga, a commis na Kinshasa et sali 2 jours ba arrêter ba Katanga parce qu'il y a un plan. Oh bah ça veut dire que le chef de l'état Mati a comme on a frappé bête coup d'état. Mais avec Dieu, Fatiaza protégé, il n'y a pas un zambé. Makamon a le bamboloko, na logota on a balabalate. Je connais pourquoi. Comment vous interpellez le chef de l'état à Longwa capitale, à que nous revendons la franc et ça la magata, oh les salaki carte, oh bango salaki pour tuer le chef de l'état. Mais et simbité parce que Fati a protégé l'Ibosanzam. L'Ibosanzam est moi n'amboka. Pourquoi pas c'est que marche à Martin Fayou. Et aujourd'hui, écoute, on ne peut pas parler de Martin Fayulu parce que c'est inconsciemment. Une personne a zolo bela 5 biloko. Na ko interpréter yango. Martin Fayulu a yebisa biso to yiba élection. Batounie na média international. Ozali opposant to ozali ozo salanini. Alobi non, je ne suis pas un opposant mais nazo la de la vérité désirée. Atiki makamba vérité désirée. Martin Fayulu azonga wa lobi, il faut que na ba réforme. Atiki makamba na ya réforme. Le même Martin Fayulu a lobby, il faut que le président Yasseni.
atiki makambo ya seni. Le même Martin Fayulu lelo abimana balabala. À l'époque Martin Fayulu c'était député. À l'époque Minako azalaki na président ya assemblée. Bato bakende ko signer dossier en ezana mesati lelo. Soki ba akize Minako ba kobenga na musique na Monsieur Martin Fayulu parce qu'azalaki député. Parmi bato ba vota moso wana que Miniembo comme territoire ya Rwandais. Martin Fayulu azalaki wana. Il faut que la vérité bato ba yeba que le bato bozo betela maboko baza ennemi ya Congo o ba yaki seulement pour ba bebi sa Congo o ba yaki seulement Congola lela non biso to linga yango te parce que mboko c'est notre pays si les nos ancêtres baboya ko mbongo na ba mindele balobi to lingi mabele mais to boyi mbongo ba yebaka pourquoi parce que notre pays est un pays riche mais pays riche nous les habitants du pays nous sommes pauvres mais moi na mboka Martin Fayulu azande kuna bino Congolais, si réellement Martin Fayulu c'est un Congolais, na loba kaboye. Quand Martin Fayulu y a qu'un pang na betu Congolais. Il faut y a ça qui s'allume. Parce que to salaki bloc y a la Mouka. C'est chef y a la Mouka comme président et zalaki Fati Beton. Problème na biso zalaki to sangana ki na Martin Fayulu na banane pour ça c'est Kabila na batunaye. To kei na Genève. Martin Fayulu avec une trahison tellement ça qui fait ya Kabila. Atikalu ko sundola muninga biloko misuto ko loba kangote. Parmi bato balinga qui va poissonner chef de l'état na Genève. Babo Maye, Martin Fayulu azalaki inclus. Est-ce qu'il y a solo? Quand on parle avec nos frères, nos camarades, le soir est clair. Si Martin Fayulu c'est un Congolais, pourquoi il n'a muninga naye? Un de tribal. De un, Martin Fayulu a sali meeting à lobby. Boma muluba tika nyoka. Est-ce que ça, président Marcwana Tokondimé na RDC? Non. C'est honte à violer dans l'institution Moka. Pour que Martin Fayulu, c'est que Bando côté la pouvoir pour Bayaka. Or moi j'ai compris Martin Fayulu Azamoutabandundité. C'était sénégalais et j'assume ma parole. Si réellement Martin Fayulu un homme de Bandundu, abimise la biso identité, pe a wotozo kende na recensement tokoye babango. Oui babango mona mboka, na yoka ki pende bozo benga. Nani ya Martin Fayulu za Camerounais, bango pe batala muka balekaki, bazo singa baki na recensement que première MP à étranger, c'est solo télé. Effectivement, na roya bisayo, soki mutazo la discussion na média. Il faut y avoir l'occasion préciser. Na lobaka boye. Na kati ya side na mona kabaluba bazali, batetele bazali, bayanzi bazali, bangala bazali. Mais il faut baye bagena kati ya IDPS tous les tribus bazali. Tel que moi, ngai mutu na lobao. Je suis de Bandundu. Na botami na kati ya Kazamba. Na koli na kati ya territoire ya Kikwiti. Na tangi na Masimanimba. Na tangi école primaire Masimanimba. Na tangi université Jean et Masimanimba. À l'époque monsieur Oya Zalaki porte-parole à Mobutu nani Oya Bandundu nani monsieur non Azalaki professeur nanga Kinga Mulu. Mama qui pour Kabengi ngai mutu na salele propagande na Bandundu. C'était à l'époque apostolat député na Musangu. Mama qui pour Kabengi abi ministre oyo. Ça c'est assis, peine à Yébisho que ce n'est pas la politique. Et pendant que Bota Mananga jusqu'aujourd'hui, na tikala ko yoka komba Martin Fayulu te. C'est Camerounais. Wana na lobango et tant que je suis de Bandundu. Ce qui n'a zoko ça Martin Fayulu. Tant que tu as une élection, si tu as un recensement, si réellement Martin Fayulu a un nom de Bandundu, tu as une province naye, na territoire naye, tu as une yango, na école naye, na secteur naye. Parce que moi j'ai compris, na Bandundu, et là comme on m'a dit c'est un tribalisme. Parce que Moussitou c'est nos frères. Hein? Moussitou Babotama, il y a Laurent, Moussitou, Mama Kembi, Sœur Tété, François, Timothée, Azana Poto. Babotama 7 personnes. Moussitou Abotami, Kinzenga Azalaki Moutou Yagungu, Moussitou Moutou Akediofa. À l'époque, mon père Azalaki directeur. Moussitou Azalaki élève, ya papa Nanga Botinga. Directeur de Makoso, ya Yebiye. Là, je te dis, c'est mon père, Akoufa. Moussita Zaki élève à papa Nanga, na université ya Masimanimba. Place Moussita Sali licence. C'est là, aujourd'hui, que Martin Fayulu Azam Tabandun. Il faut ya songa betu. Nabandun ya Vandana na province nin. Territoire na yan, secteur na yan. Fatibe, tolobate. Il faut botuba. Martin Fayulu me kwenda na kwangu. Bombe tubila yani tubila betu Kikongo. Martin Fayulu media munoko. Martin Fayulu media munoko. Yame saba Kikongo fait. Est-ce qu'il y a un frère congolais? Ouah Fati. Fati ya kega saye. Pas na betu congolais. Mais yame tuba na discours na yani kisalume. Wabima. Na mwana mboka u répondre na limite ya maman na biso.
na lobby na yo l'action est claire tozo kenana recensement des places oye ba valeur à congolais ba omoni ba fayu ndeba kangi minoko po ba yebi ke toza ba étranger kangi minoko ba sala ki plaît plein ezala ki wapi moi gaz moko ba panzani atala na sima boye bana mai nyonso ba kimi ba yibi ekutu na téléphone a regretter fort bana changu yo tia bango confiance kana se ya marche wana batali ye na Android ya bien abi vie yo aventurier biso na nzala yo tambola na chombo ya bien bakambudi yango Fayulu asutu boyo atala na sima bana mai bazate yo mona marche wapi basala ngo na mtuka esi ya marche basala ngo na mtuka il faut ba beto lisansi ko kufela na mtuka po ba pays mususu basala pena na ba camera ya makasi ba ko bloquer mtuka okufela na kata mtuka ko miko lela mutako yoka ya bazate wale ba yanka kini tito panza vitre tozo fuye yo tina ba poste ndelo ko Fayulu azoluka atika marisa ezaye dona yete la muke zalaki besoin na biso to sangana ki poto benga na bato bazalaki en place bazalaki ba dictateur to sangana to sala pona intérêt ya mboka soki Fayulu azana besoin ko bundela mboka aya na be institution muninga yebisaka ye atielo boka ko tanda ma yebise la main sale c'est que Fayulu azana soucia ba congolais te soka zaki na soucia ba congolais yoka mutu bobima maloba ebele alobi nini il faut président Félix Akabwana na Kabila tant président Félix Akabwana na Kabila alobi union sacrée za deuxième si ko yo Martin Fayulu to tuna gaye est-ce que mutu azana posa ya mboka muninga tango alobi union sacrée boya to sangana poto sala pona mboka Fayulu ayaki or lamuka bakolo lamuka basangana déjà Mbemba Katumbi Fati Beton nde basala lamuka tala lamuka ndenge telemi yangwana bakene union sacrée kisalume bandama na mboka tokomi na sika émission na biso TV Zangonga lilo basuka pe mo oui nazo senga na ba ministre même ministre la finance na yebi ko sala ki combattant ngai na lobby boy tous les ba ministres bobimi to boy ba discours et j'assume ma parole nazala ka fanatique ya mutu te et je ne m'engage personne na lobby to boy ba discours ote eteni longonde o nokonani oye leki se leki biso tozana besoin ba ministre nyonso bobimi intérêt ya peuple congolais tolingi peuple a se retrouver kolia tolingi peuple a seka tolingi dini na Congo ekita soulier ekita maye kote belé ata misala ko yana no belé te metozana posta sociale sala nini pe dollar ekita nde Fatibe Kabila Kaya Fayulu ze oboyolo yango na yebisi bino message nangeza la toujours na combattre ngobila te na combattre le système ya ngobila bakinwa botala masolo ya ngobila la kabiso kini bopeto qui ça c'est comme solo d'autre part monsieur Mbungu vice-gouverneur il a raison parce que ngobila incapable monsieur le gouverneur osa incompétent poste wana ozo mériter nangote. Il faut monsieur Ngobila Longwa ndenge mutu na yo sénateur na yo alongwe ndenge majani na mabundi ndenge alongwe Ngobila pe place wana oza après ba kotelo motion et puis na sengi na chef de l'état Amos Mbayo ministre ya sport akimate mbongo ya l'état yibaki azongisa ngona trésor public ba congolais na yebisi bino boy ndenge na zalia wana zo ko annoncer muyibi munene atikali ezali Amos Mbayo c'est un pasteur oya yibi mbongo mboka ba congolais bozala vigilant na sengi na service na lobby ba service telema parce que monsieur Amos Mbayo alinga kima bakangela biso ye abimisa mbongo wana Fatibe plus 243 musala nzambe lobeli ngani ye musala nzambe biso tozonyoka biso tozaba sala nani ya sata côté moral ezate sogo lingo kutana nga yakala kinga 4 na 13h kota tomba vie musée na lobi so lingo kutana nga yakala base na 10e miri na zalia wa mboloko nya mama yela sala 67 na mikili ba diaspora nyonso mbote na bino ebele na zobisa mama na nga teto za na États-Unis mère na nga umela na ebisi ba diaspora nyonso boza na Londres na Château Fort et pas bien na nga place bo ko faire ba suka bien na pesi bino ba mbote ebele boyeba ke mboloko zaka na sima na bino tous les diaspora bo umela ndenge bo sunga biso na mwa ba maya komela nzamba pambola kabino na prophétiser ba diaspora makamuna bino fongwa bozo ya bino président de la république kendeli boso lisusu mata nzamba visiter yo o mata lisusu mayele nyonso bandoki to kangango no de plus
243 090 39 366 59 plus 243 090 39 366 59. Bakoyoka nini? Fatime. Bon me dilato, bon me dilaté. Bonsoir Mboloko. Bonsoir. Mboloko le otoyoki ke Willy Bakonga azongi ya mboka ba kimisusu ba bige no eza lokuta tuba tozoluka confirmation pa na yo. Oui, confirmation ezali ke Willy Bakonga kataki déjà na pokwa vers ba 20h. Parce que ba transfert ye ezalaki procédure entre gouvernement Brazzaville na gouvernement na biso. Alors lokola to ranger bakangi Willy Bakonga bazongisi awa azosala déjà prison. Azosala déjà prison, il faut bato bayeba que Willy Bakonga oyo asalaki crime contre finance. Ayiba ki c'est un voleur. Oyo asalaki crime contre vol. Ayibi mbongo à l'état, ya trésor public. Pona musolo ya enseignement. Willy Bakonga lié yango. Awa na minute ndenge zaboy. Tous les diasporas bazola na Mboloko nya mama yene. Bayeba ke Willy Bakonga aza déjà arrêté. Aza déjà arrêté na prison na biso moko ba congolais na makala. Na secrétaire na ye. Lelo ba betie sabo, ba tie kati. Kati wana biso to benga ngo kraka. Ngonzo akoti makala. Kuna mikolo français. Nande kona bango bureau d'âge. Muyibi munene yaka na Congo. Un étranger indien. Oya ko yiba mbongo ba congolais. Africains muyibi oyo nani ba benga kaye. Jamal. Bureau d'âge. Ah wana minute makambo autorité morale ya bwe. Tozali sous autorité moralité. Autorité morale ekufa ki banda kinga kati to buka yango. Awo totikale na union sacrée Fatibe. Chef kaka moko mfumu ya bwala moko ntutu ya bwala moko pangi na betu moko président moko betu nyonso na sima ya Fatie. Yo yina muke songa bampangi na betu ifo benu landaka Fati Beton parce que Fati Beton yake mfumu na betu. Benu memona na este ya mboka Fatime twinda déjà sécurité sam na este ya bwala na betu kimia yokota en tout cas déjà qui salume banda na este qui salume banda tous les ADF mwizu muza. Bango nyonso ba ADF ba kimi ba lobi Fatia za blende, Fatia za force, Fatia za be. Masola bwe. Mboloko nya mama ele ya ko bakiseza ke to moni peuple congolais ba zo déclarer na message oyo ngobila lancé que no bakanga batu bateki nyonso ya opire. Et pourtant tu as dit que na moment oyo musala ezate kia keza na mboka. Gouvernement et suka musala kala mingi te en plus que basali da remise reprise na babandi musala te message ne koza na ngona bayimbo ko bazolanda pona bato bateka ba opi bazolela makasi. Tous les coopérants congolais ngana yebisi bango moment que monsieur Ngobila aza incapable ko bimisa ta compagnie moko il faut coopérer non sa coopérer na pesi ndingi sa pena lo bango chasi ma parole parce que Ngobila sa incompétent si Ngobila sa capable ya azana organisation moko ya bien étant que maire de la ville alinga ka bomakini bopeto te bato bazoteka ba opira azu bango atia bango na kini bapeto azofuta bango même par jour même 14 000 a calculer ngo ti fin du mois oyebi ke bato bele bazo chômer akotika opi tango yo par jour e comme 14 000 papa akosala en désordre ngana ko senga na monsieur le gouverneur baide na ye eza bien mais eza tangible te baide ya Ngobila eza bien biso tozo combattre Ngobila te parce que Ngobila na personnalité na ye ane loko te biso to combattre ye tozo combattre le système ya monsieur Jantini Ngobila Mbaka. Mais notre problème c'est quoi? Monsieur Jantini avant ko tia ba loi na pays il faut akotsa nanu misala ba entreprise soit abandela na ba usine o bazo sala ba opi bazo kanga ba mai wana o bazo sala la biso bazi ya milangi tozo komela soit kangi ba usine wana ese muta opi da koteka opi non lokola sala ngote batu wana baza ba para batu bazo teka ba opi olingi yo monsieur Ngobila Jantini monsieur le gouverneur bato bazo teka opi olingi ba ko ba kuluna olingi ba kuluna déjà ba kanga ba kena ba nyama sese baze belé donc lingi lisusu ba jeno lelo bazo teka ba opi na basi ba ko ba chômeur tondimi ide na yo mais soko lingi to apuye ide na yo kotisela biso ba compagnie po ba jeno wana ya opi ba kotika opi soko tie ba compagnie to moni biso moko ke ba compagnie koti mais ba jeno ba zo teka opi biso no to kanga bango sikoy biso mo ba civil to kangiye to meme na siat ba betie film mais au moment que ba compagnie ezate entreprise moko to sali monsieur le gouverneur yeba ka to pesi mi beko na mboka mo yeba salela yango libumu ya nzale yo ka conseil te yo sale loko moko te malunga ozo yebisa batu batika ko teka opir na basase monsieur le gouverneur en tout cas to linge compétence te monsieur le gouverneur makambu yo torte moral po bo bebi sa vision mkonja mboka to linge yango te to zoko senga monsieur le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka mesure na yo eza bien mais pour toi appuyer yango il faut obimisa la biso ba société oyo ba coopérer na ba kosala
mais au moment que la société est athée, monsieur le gouverneur, donc appuyer le qu'on a tête aux contre na yango. Le autre moni Fati béton na beach mobile inauguration il y a deux bateaux. Au juste bateau a comprendre que là pour ça na Kinshasa soni toni. Non, bateau ezali kolia ko sepela. Un seul président oya lala kalamuka na idéologie na yesa Fati béton. Bo bande ko finga ye seulement voyage à trop. Mais le même voyage wana yango pesi biso musolo poto futa ba enseignant. Le même voyage wana yango pesi biso musolo to somba 7 bateaux de pêche. Le même voyage wana yango pesi biso musolo to somba train. Mais lelo kaka musolo chef de l'état soke noko tambolela libanda bozo fingele étiquette marionnette oyo boy. Mais lelo musolo wana Willy Bakonga papa eloko wana salaka nga douleur. Et tant que Mboloko Nyama Mayele, tant on a zoka combat Willy Bakonga, je vois comme si Willy Bakonga, il est proche de moi. Cela ça permet d'en avoir bête droite à mis ouais. Ouais bibi loko bato basalak. Ba finga chef de l'état trop hein. Mais mon solo chef de l'état tamwela libanda mbok. Ya passe. Mais lelo yango bango ba yibi ba tena poche. Comment on a bon chef de l'état na beach, bon soit panique té, akena ko inaugurer bateau de pêche pour ekota na mai. Et sala musala ba Thomson to boa kisango awa ngolo nzombo to liango ande Fatibe ndo moni bateau de pêche lelo ba inaugurer ki salume banda journal lelo na Sénat hier Willy Bakonga ba ko ici aye afanda la petite na fanda ba télémission ba bi que non à partir lelo ofanda na suka kuno juste ni ngo oui existe parce que Willy Bakonga sala ki complicité na batu na ye même suppliant wana azali corrompu na matière ya mbongo ya Willy Bakonga o bayiba. Yango moni on ne peut pas laisser suppliant wana comme ça, il faut arrêter. Papa tala yebaka batu faut ba yebake mboka nyonso c'est un état de droit que ça soit qui 50 francs batangika une fois kombo na yo état de droit ko sala nini papa zilion la to longola yango mais c'est les journalistes de konanga la linga yo mingi ko le quand même léger po yo za bogare omoni be léger wana balobaka batambwe wana bazoloba lelo grâce aux démocratie so ki démocratie za léger akoloba wate parce que Kabila zaki na pouvoir to yeba ika mutu moko bande koloba c'est Fatibe be léger wana bazaki minoko ya koka parce que yeba que son alobi Kabila ko bomangande mais na grâce à démocratie le léger abi manate va la kisabisoni ayeba ke biso tozana sima Fati ceux qui ont manqué par parlementaire debout Fata zalaki grand parlementaire de c'est qu'a manqué biso te manqué chef de le léger to ko kamata yande Fatibe. Numéro de téléphone, on peut numéro de téléphone de chez. Oui, merci, n'a pas si numéro de téléphone. Mboloko Nyama Mayele, balandi nyonso ya poto. Baya nanga, banoko nanga, bandeko nanga ba congolais ba diaspora. Na linko tanga ba kombo la binote parce que vous êtes belé. Kozala ya basi ya mibali na pesi bino mbote. Na pesi bino mbote. Awa na minute biso to comme déjà 18h na capitale ya RDC. Donc oboyoka ka Kinshasa. Tout ça pendant la capitale la RDC na base oboyoka base ouais sala que Fati abima président ouais loba que Fati retiré signature na Genève donc oye sala mokili mobimba lelo bozo yoka batu musuba gomi ko tanga ba kombo na sima ya lui de pèse ça lui de pèse ça base mbele bato boyoka na batevo boyebi bangote mais à grâce ya base nde bato na bayebana yango moni Mboloko azaka ne sengo parce que base sala ka mutu ba diaspora nyonso nzamba pambola bino lokolo bozana ko soutenir mukonza mboka pe ko soutenir biso bato tozoko lancer message tika nzambe ya lola apambola ba diaspora nyonso pe na remercier tous les journalistes nyons obayaka na base ba mbotela bino ebele longonia ebele po bozo sala musala makasi nzamba sunga bino plus 243 090 39 366 59 plus 243 090 39 366 59 Mboloko Nyama Mayele botika la malamu. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il est Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui t'a qu'on a client. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime au bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a Solon,
produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, ou ya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui. Yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire oya Eden Store. Yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Ah oui. Nyonso ko sepelisa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza. Oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.